The rules of accurate thinking are so clear and simple that I often wonder why so few people. Ba règle ya kokanisa avec précision ezali tellement clair pe simple que nakamwaka pona nini ata batu muke bazwaka jamais temps ya kotanga yango aussi longtemps que kokanisa avec précision ezali vraiment fondation ya ba accomplissement nyonso oyo isimba. Na visite oyo na kopesa bino description ya ba règle to mibeko ya kokanisa avec précision oyo esalaka oyo batu nyonso balongaka balandaka. Avant tout, pensée précise to makanisi avec précision ezali basé sur ba principe mibale ya simple. Ba bengaka yango raisonnement inductif to raisonnement déductif. Raisonnement inductif ba salelaka yango soki ba fait nécessaire oyo sur lesquels ozali ko basé to ko vandisa raisonnement na yo ezali disponible te. Naka oyo ozali ko agir sur ba hypothèse to sur oyo ozali ko kanisa ke ezali ba fait. Raisonnement déductif esalemaka tango ozali na ba fait to oyo ezali komona na ke ezali ba fait sur lesquels ozali ko vandisa raisonnement na yo. The next step in accurate thinking is to separate facts from fiction or hearsay evidence and determine whether you are dealing with hypotheses or real facts. When you are sure you have dependable facts on which the étape et landi pona ko penser avec précision ezali ko séparer ba fait na ba fiction to makambo oyo ezali kaka na makanisi. Ko séparer ba fait na ba preuve ya les ont dit. Ko déterminer soki ozali ko traiter ba hypothèse to ba fait réel. Soki ozali sûr que ozali na ba fait moko dépendable oyo likolo na yango ozali ko vandisa ko penser na yo okokende na deuxième étape par ko séparer ba fait yango na deux classes. Moko ezali ba fait important et mosusu ezali ba fait non important. Soki osali boye okoki kozala surpris na lac ya ba embrouillement ya grand nombre ya ba fait non important oyo otretaka chaque jour koleka ba fait important. Na point oyo ozali presque sûr que olingi otuna question fait important ezali nini pe ndenge nini nakoki ko kesanisa yango na fait moko non important pe nako pesa yo réponse na question très importante oyo nakoloba ke fait important nyonso ezali n'importe quel fait oyo eko aide yo o étendre eloko nyonso pona kokokisama ya objet ya but na yo ya monene na vie. And all other facts as far as you are concerned are unimportant and you should waste no time with them. After this visit is over, you can employ the next hour to ba fait nyonso misusu oyo ezali ko concerne yo ezali non important et esengeli te obebisa tango na yango. Après suka ya visite oyo okoki kosalela 1 heure ekolanda pona bénéfice ya monene ya yo moko soki okokoma na papier moko
liste ya ba fait nyonso otretaki lobby eleki. Séparé yango na deux classes, ya important na non important. En réalité, okosala découverte moko ya mozindo na oyo etali kokanisa avec précision soki olandi habitude ya kosala ka chaque jour inventaire ya ba fait nyonso oyo esengaki attention na yo na journée. Koma yango na papier na kati ya ba colonne mibale séparé. Moko ekomama fait important pe mosusu ekomama fait non important. Sikoyo tika to tourner attention na biso na sujet ya ba opinion. Pe to mona na quelle mesure to perdaka pona ba opinion ya malamu oyo ezali ba faute sur kokanisa avec précision. To start with, let us recognize the truth that most opinions are without value because they are based on bias, prejudice, intolerance, guesswork, hearsay evidence, and out-and-out ignorance. These are harsh words I'm using. Kobanda na yango tika to reconnaître vérité que la plupart ya ba opinion ezalaka sans valeur parce que evandaka likolo ya ba tendance, ba parti pris, ba préjugé, ba intolérance, ba supposition, ba preuve ya les on dit, pe de plus en plus sur ignorance. Et oyo ezali maloba moko très sévère nazali ko utiliser et ezali ko représenter source ya la plupart ya ba tragédie ya ba vie oyo batu bakutanaka na yango alors que ezali nécessaire te. Et nalingaki naloba que na ba tragédie nyonso oyo ekozaka misère pe échec moko te ezali plus sans merci to plus destructive koleka oyo eutaka na indifférence ya batu oyo batantaka eloko ata moko te pona koyekola ndenge nini ya kokanisa avec précision. Nakoki jamais kobosa na expérience moko nazwaki dans le passé na président Woodrow Wilson tangu nazalaki kosala pona ye pendant première guerre mondiale. Natunaki président efe nini akanisaki oyo première guerre mondiale ekokaki kozala na yango likolo ya civilisation. Et réponse na ye ezalaki mokuse kasi ezalaki chef d'œuvre oyo esengeli oserapelaka na yango aussi longtemps que ozali kovivre. I cannot answer your question, said the president, because I have no facts on which to base an opinion. If you will remember Woodrow Wilson's 15-word speech, every time you are about nakokoka korepondre na question na yo te, président alobaki, parce que nazali na fait moko te oyo nakoki kovandisa opinion moko likolo na yango. Soki bokoki ko se rappeler na discours ya 15 maloba oyo ya Woodrow Wilson, tango nyonso okolinga o exprimer opinion moko pona eloko nyonso, ba chance ezali ke okobima na habitude ya ko exprimer to même kozwa ba opinion oyo evandi likolo ya eloko te ya motuya ke sur ba tendance, ba préjugé pe ba sentiment na ba émotion oyo très souvent eservaka comme papa moboti ya ba fait. Oko apprendre soki observer bien que
plus moto alongaka, moins azalaka enclin ya koexprimer ba opinion sauvage oyo ezali justifié te sur eloko nyonso. Lisusu, il faut ezala ke observa déjà que batioli ou bien batu batiola nyonso oyo bazali kosouffrir na frustration ya kozanga komona baposa na bango kokokisama parce que bazali ko reconnaître que baeshua mingi bazalaka na mipiku moko ya ba opinion sur eloko nyonso okoki kokanisa. When I hear someone expressing a definite opinion about something of which I have definite reason to believe he knows little or nothing, I think of an experience I had when I stopped a Quaker on the streets of Philadelphia and asked him... Tango nayokaka moto ko exprimer opinion moko déterminé pona eloko moko oyo nazali na raison moko précise ya kondima ke ayebi muke to ayebi eloko te. Nakanisaka experience moko nazalaki na yango tango na stopaki disciple moko ya Quaker na balabala ya Philadelphie. Pe natunaki ye nini to zali. Abimisaki montre na ye examinaki yango malamu. Et après, na tonalité ya mongongo moko ya malembe pe na insistance, alobaki, oui monsieur, selon soi-disant eloko yako lakisa tango oyo, ezali ko apparaître kozala pembeni ya 12h 1 minute 10 secondes. Nazali particulièrement impressionné par soin avec lequel Quaker Oyo a identifié qui source ya information na ye Oyo azalaki ko passé epai na ngai. Et nakanisaka souvent après ndenge nini ekoki kozala bénéfique soki batu nyonso oyo ba exprimaka ba opinion to ba pesaka ba information ba kozuwaka temps pona ko identifier source esika oyo bazalaka capable ya koloba ezali kouta. I cannot influence all people to engage in this sort of safe thinking, but I can suggest that you give it consideration in connection with this visit on the subject of accurate thinking.